tosinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana nulitema, ikisana nulitema, ikisana nulitema. Oh, 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 oh. Pambate, hallelujah. Ikisana nulitema, ikisana nulitema, Mitema ya bato, ikisana nulitema, mitema ebikite, hallelujah. Ikisana numitema, ikisana numitema ya bato, ikisha mitema ya bato, pambate miteme bikite, ikisana numitema ya ba Kristo, ikisha mitema ba yenge bene, ikisana numitema ya ba bato na yo, pambate miteme bikite. Allo Ikisana nulitema, ikisana. Ah oui. T'as bon point. Na kuende ni ba ntongo na liete papa. Bêta ouais. Songa na liete papa. C'est là. Na zilende ni maki yango osombe lipa de silima keke na osia songa na liende. Na o gérer na yebi. Ozosi. Bamba dipinze na kama. Exercice? Ah. Olha. Serge, pourquoi tout ça? Obi? Est-ce que c'est vraiment normal? Un parent responsable au lieu, au ici, moi na wa vandi wana, azotala yo, après meli secret, au télémolati pantalon binoki. Je sais ce que je suis en train de faire. Tu fais quoi? Naïbi le qu'on a sala. Et le qu'on y a sala. Je gère. On doit gérer. Dans les boum, vers 11h, 11h30, na consommé les lipas pour saliti, amélie, comme ça, vous allez à 16h, 16h30. Vous l'avez loso. Et ni point ni salité. Yo pourquoi yo mon gérer le boum na hôtel? Oye bien na zoeli yango. Tu sais, Ange, na économie, il y a des principes. Hein? Des principes prioritaires. Netinga priorité. Pour nous la rabino. Na yemine nazo gérer. Nazo gérer bino bien. Papa parce qu'on a eu quand ça la siko. C'est la 11h. Mais c'est pas le bon c'est la 11h vraiment papa. Serge. Ah. Si vous continuez vous a pas si mingi. Et puis au kam sanga tant que se comporte à bon OK au yepé ou le kelo ko lia nandako. C'est triste hein. Exaucé ta 1000 francs moi dans sac nanga wana. Sac à rouge. Na sac à rouge, zo mo ke somba li pa so nani no lia. Ne dépense pas tout. Eh, Sombali pas 300. Sombali pas 300. Au tiki 700. Zong c'est li maman. Faut savoir gérer l'argent. À gérer. papa na gérer le but là la l'eau soit boulette. Faut savoir gérer l'argent mon fils. Et que yo lekelanga. Sombi li pa ya Don na 300. éviter ce qui ya yo ya bonganga. Ozong c'est li maman. Souka les ananda. Eh, Liba on a encore bon. Aujourd'hui, ngam na lobi 1000 francs. une cuillerée au tien na mai na tiwa nezawa na tu prends ça comme ça. Kala na vie ko linga ko dépenser bon nion sauté. Il faut gérer quelque chose.
irresponsable. Omoni kotozo mi Grâce à moi, na o koko futa ta minerval te passe pour gérer. Yo gérer na mam nyonso. Maman exaucé. Gérer. Ko dépenser nyonso te. Na yo qui n'a dépassé 300 tika 7. OK. 1000 francs on nga ba gérer ayo. Hein? Ezana ndaku na ngai. Biloko nyonso ezana ndaku na bato. Au monde des années, tu pourquoi? Makina li poli wana. Gérer penda ti olala. Soro bimi. Et l'oso tout na iloko olia ate. Et l'oso na yaki na ngolo. L'oso ni yo yaki na. Yo yaki na l'oso. Na yaki na l'oso. O yena verre ya l'oso to yo yena l'oso. Wana l'oso. Oh, eza l'oso to ezani. Fufu. Ce l'oso abate so pa na ndo lokoti. Eza na mabele na kati. Moko. Eza na mabele ko. Eza na mabele. Eza l'oso eza fufu te. Baby semble à Koblo, monsieur en baba, a mal chance à ma bien à via mutu. Na mwana na yo moko oyo boti. Ozala kaboya. Maman na ya zate. Il fallait ndo pesa mwana na obolingo. Mais au comment ça le coup là, donc le coup ozo gérer nyonso. Maintenant moi nous en a droit liate de olier pena côté na mona ko ndoki o vandi olia. Ce qui m'a tembelé yo yena na Thompson no na sachet. O tout monde est normal. Na économie, il y a de principes prioritaires. Oui. Nga elona linga papa nga ngana lia na posa na nga. Tant yo papa zo luka, ozo lokwa papa ba vanda na banda kute, bazana eloko te, bazana liboso te, bana simati. Nga posa na nga na lia na posa na nga na na posa na nga. Comment que j'étais l'assemblée te. Vous que venez t'attendre que nous y wood. Allez l'autre. Ya ko ba ka yempo na nini? Ya zampa sa ko lia bonite daro bakate. Ne bomina lia na guna ngai baria kana guna yo na bongo na yo moko. Nga so papa sa eloko te. Nga papa na nga sala ka lete futa ka papa. Papa na nga lete yebi ye. Yo beta kan te tata na ya. Simba. Oye Jérémy. Quisi 1500. 1500 pour Jérémy, bravo. Koza na papa Simba mbongo elengi. Yo ta na no bongo ngo. Yo za mwindo. 1000 fois Misili pour Julia. Nini papa? Misili. Misa na no bongo ba ma. Misili. Yo ni bana boni ba oluka papa na bomba tika tamwa bo. Tato. Hein? Misa na no bongo ba ma. Ko na no ko. Yo le quoi tu disais, il faut les l'Europe à maï. Allez. Donne pour Oui. Kizengi. Attends, tangi sur le gars là. Depuis ba dira Ya bébé. Yo somba mo tengo mo. Oh. Sisi no como pesa mesu mkongo. quand tu veux la mdala mama pa kizenga Yo kutu mama na boto na ndeka mkongo. Yana pesa kombo sunda. Shabani sunda. Allez. 2000 francs pour papa Wangila. Papa boy baze belete na lopango. Kanga na monoko na yo. mama ika boy kama Moto video. bibi Bisa sa ka bomba mo ko na sa boga. Mitika na loko bisa ka boy ko na jomo na tina. Qui déjà? eh Chondi, Selele, Zidombe. Ça c'est pour Foufou. mama kama na mbongo za kumba Ah, Koloto, bonjour. kupi général Tais-toi. On a sani pas. Copie générale ya mzala. Bata passe On a yoki. Yo ko kana Jérémy. Yo ko kana Jérémy. Ilani na ili yango oti. Na yoki ba papa boy na lupango ba ate. Oko za yo na leki na yo. Ibanga bovandi wana. Ya ngupi. Ya Jérémy na kupi. La panga na siki. Ya kupi. La panga. Mama. Sako lo dola nda makambo. Tokiwa ki baba. Na lo biboy. Mama ozana Yo mo ko tera mbongo yo pisi. Lo yo ya kuise. Oya Wangila. Be oyo lo bati ya nini? Ya buyi. Na ya buyi. Sika wapi? Bado maembe nano na jolo. Poko yebite makaye zate na ndako oyo. Muteke zate na mono pisi mi 500 na muteke na c'est moulu toko jwa mabele toti yango pota to na muteke. Et puis c'est na moni opisi programme te. Ngai oyo moko na juna na mbimi se pasi nango. Ezanga yako na kati na juna sali kuise. Na juna sali Mama ngali ngaloso. Yo za famille. Oza famille. Oza mokolo Singa famille ngoyo kae. Famille za rona singa te oza problème bakala wana. Cosa faiblesse. Cosa faiblesse. Pas complexé. Pas complexé. Papa ngamo na
Non, la seule Chabanais à moi, on a les boss. La tête à quoi belé, n'a moni, n'a mis la machine. La mine va remettre les carrés. Papa. Bon, ben de qualité, on y a pas mot. Papa Leki. Comment il trouble au créa? Comment il trouble au créa? La vie continue. Deuxième fois quoi ça même? Est-ce que vous serez deuxième fois dans le lobby? Dans le lobby. Qu'est-ce que tu vas faire avec 10 $? C'est 10 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec? 3000 francs vernisseur. J'ai appelé la fille d'à côté, tu sais, hein. Moi, mon salon, le quoi, abandi salon est sika, or ça l'essayage à la make-up. Alors, Nazaki n'a pas ça, n'a pas la soupe, n'a pas la touche à bien, tu vois. Par rapport à maquillage, n'a pas de long, dans ça, bah, pub, il y en a au beauty. Tu blagues avec moi? Ah non, tu blagues avec moi. Ça m'a même pas coûté normalement. Dans le 10 $, on a la tigre dans le bic et ça la biso pendant 3 jours, tu liaka. Aux hommes, on va vernissage sur une. C'est quoi? Je suis fait belle pour toi, non? Tu t'es fait belle. Lia beauté. Lia beauté. Bon, on est ici là. Bimisa au maquillage, on a liango. 10 $, que l'on a vendu à Selembao. Salabacha, sur le Bimiso Biloni. Et puis, ballon en francs. Ça donne combien? 20 000 francs. Apparemment, tu comprends rien. Je vis avec une femme, on dirait que tu comprends le côté. L'économie, l'économia, na campus, l'économia, na grec. C'est l'administration du foyer. Comment gérer le foyer? Est-ce que vous gérez un foyer? Là, tu me poses la question? Pierrot, yo okabandeti. Eza okabandeti. Moni kamangana yo, eza kokaba. Eza kokabati. Eza maman gérance te. Pierrot yo kata sonité. L'économia, l'économia. C'est ça. L'économie. C'est comme l'on a pamba na. Pendant 10 $, on donne une énergie na moi makati. Mais 10 $, 10 $, tu roules en 3 jours dans d'accord. 3 jours à Nîmes. 3 jours à Nîmes. Et puis, tu me 10 $ en état qu'à petit déjeuner. Nous sommes qu'à 2. Nous sommes qu'à 2. Oui. Oh, mon terme, ma bé. Pierrot. Oh, mon terme, ma bé. Regarde, l'économie, et c'est le principe. On dit quoi? C'est produire et distribuer, échanger et puis consommer. Tout ça, nakati. Si vous avez 10 $, consommer, la consommation, la consommation. Donc, ceux qui ont un bon, c'est qu'ils font un bon. So ça monte faut seper la bon à poche no ifuzanga. Donc tu préfères que ça va maquillage d'ailleurs que tu lis à 3 jours. On a préféré na zana beauté na chata na statue on attaque na bala pe libala pe ya mobala on va moi. C'est là. On bimaka kaka et Mr P et dit merci. Mais nga moi si mo bimba na zanga beauté na zana kelonge kubuka on dresse na salle na comme na ménopause on ande âge zana. Le mercredi comme ça on quoi âge menacé vie. Ouais, mais le mercredi tu beauté. O mi kumisi na maquillage. J'ai dit Rolia, na vendredi Rolia. Pero to Rolia na biso. O bi melonge konde boye na maquillage zo liate une semaine au liate non je peux rien donner. On a mutu société. Pero zo ça il a 10 $ na 21e siècle on zo ben 10 000 $. Appelle ça 20 000 francs. 20 000 francs. On a franc et belé mais yo yeba kambo wana so na changer yo quand c'est ça la ni. Nabia, zwakara taxi awa kende na aéroport, côté aéroport wana. Tala ba famille mususu, ba sala wenze na 4 000 francs. Il achète de poisson paye à 1500 francs mon néné. Oh ngamo na yebi de za la kapona yebi de mesure. Moi na rota la tête. Na simbi poisson de 2000. Na simbi miss. Non beta. Beta oui.
tant que ça calcule non te tomate l'homme qui me ressemble à 1000 fois bêta non pour $10 ah bêta non lié cassé chabe si on a na be so na la tamasque de vieille pas OK non t'es là ta maquillage la ta maquillage même na c'est faculté wana ah bon besoin pas dans ce moi je gère yo gérer na ndenge non mambo non na kolia so na moni bon j'ai fait ce que j'ai mon nango $10 au mona ki a lié on mokolo moko merci lokola et comme il y a bon comme il y a débat likola $10 donc muto yo ka bo libanda ndakwana ba to ko vanda boy na okanga ndaku nanga ngama na gérer ndaku nanga nanga ko banga pas bon internet et ndaku na bango ndaku nanga $10 moi ça ko gérer 3 jours oh mon bel Sonia on verra autant moi si nous pas là t'as bien moi sinon pas à la kitoko il faut te pas battre yo monde aux en entretien moi sinon ay loko na selela o calcula batindolo bilamba nabi zwa bilamba mususu bomba tika bilamba janvier bilamba février mutasa février ndengwana bilamba na tona mars bilamba ya avril umso ya décembre yuzo la telo bilamba na nero so janvier cheveux de ola ba mono bona ne hein teto na la ta yo se pe ananga to mode tango otala ngo kanga misu batinda te mo sina kitoko za ya ko batinda so ebite kitoko za dépense oli mo se kitoko ntima dépense batinda so mafuta za dépense ko la te za dépense ko lia ko pa ko encore nga pe na lia allez wana ngande ça no biso ko chaque jour ko lia ko la tas que ça na beta wa na beta wa parce que tel yo so salté mutum so sala quand quelqu'un pas wani bon ngana oh nani nesi bino poser la queue naza na nzela na zoya hein nesi bino naza na nzela na zoya déjà hein naza na nzela pourquoi me faire ça naza na nzela naza na nzela oh là là naza na nzela na zoya Zongata. Chérie, na nazokende rapidement awana. Na benga moni téléphone ndenge sonné. Na benga urgemment na kende na libérer situation moko. Donc na oki mabudu mbangu na ke makolo malembe awa. Salis-moi quelque chose. Comme ça on se servir na mo ngalaire na yo tikinga to mo muke. Mais on y a quand même c'est une amie 600. Oui, ma belle. On y a une 600. Oh, ange. Na gambela awa soko ke makolo malemu kina wenza gambela bachaka basali mwa ba mupikwa ngombe kuzu ya 300 on a mis ça et ça 900 au tika na 100 francs 100 francs on a ba mama oya lulu tula batika ba tomate ba 100 francs 100 francs ça 200 francs lo sweza na ngona ndako na yaki nango déjà esili kono to mindola ba matungulu ba aite nyonso na kibi ezali d'ailleurs to tika so na 300 jusqu'à 100 francs sur ma tabazoka. C'est quoi dans le billet? Ok, tu veux? Oh, n'a que tu bon marché. Ok, malem na okata boy. Pan na bimi wenza nini oya zigida wana. Na toboli yango pan kamba soda na bimi kan on a trawana. Na kesi masima na bimi phoenix na koti mbamoko libongo. Parce que vous coupez oil. Ceux qui drapeau, ceux qui ni, ceux qui États-Unis, ceux qui ni. Et ça a condamnation, tout ça a problème. Parce que ça a constat au chocolat, on a douche. Au rosé de langue kauka, ce qu'on a évité, bah pantalon nous a et comment interdire au lata. Kolanda makam na osalate. Na ebi o na osala. Kolanda. Serge. Oui, biloko nyonso ça. Mana kilotote. C'est aux la personne qui est en okobima nango te okomi ko sambwisanga ozo kisanga soni pona nini Serge est-ce que ozo yeba pourquoi héritier wax ya Sarah na Waterloo ya Sarah Mutela obi pourquoi atindela ki okaka rien que ba pantalon parce que dernièrement tanga yeba munu kana couper oyo na couper oyo aki ko isa Sarah Mutela yango preuve no mole batindi ba pantalon mais lelo mo sita ya ozana kishasa ba yeba monio lisusu kaka na couper oyo eza ki ndoki to eza nini yango eza preuve ya bonne gérance à nini Serge ongeza ko tula kaka oyo e comme singa na niveau ou bien de nini yango Jérémy, le pango yo,
eza lupango ya moto te yo oza mwana ndenge oza boye oza mwana komona te lokola lupango oyo ikoma na compte na bino non parce qu'il y a toute la famille à l'intérieur du pays teka papa na yo lupango eza lupango ya biso nyonso yo oza mobali papa na yo ayebeki ngai nasalaka te kaka naza fonctionnaire te naza moto oyo donc ngai nzambe asala ngai donc pauvre malheureux ndako oyo nzambe apesa ngai ya lupango yango oyo mais ntango bino boza awa tozali famille tobotemi famille ebele ngai nabotemi ye vi lelo alandi mama elino umenga alandi donc tozali famille bato baza ebele mais ntango ngai naza kosala te toyeba kokabola même balocataire baza na nsima soki ngai nazwi ndako mibale wana ekosala ye eloko te mais pourquoi alingi lokola lupango oyo ekoma lokola ya ye wana mabe epai eza kokota yango wana yo oza lokola te ma ozali mwana na ngai mpe suna na papa na yo tobila yeba papa yebuta lobi ye asalaka te azali nani chômeur ye asalaka na leta ayeba ndenge kokabola ndambo tozwaka awa toyeba ndenge kosala mpo lupango oyo tata nde atiki yango omoni bato baosala mabe bato baobomona vie eza bana na yo nani na nzoto neti ya coupure wana aza moto akoluka mosala te wana nzoto bareceveur yo so omona receveur balongoli ye mosala to receveur un vrai receveur oyebi kobelela ata na victoire wana oyokasi ya koumela kozanga mosala o wana mosu aza na nzoto bashege déguisé kaka bien ovandisi ye na kwe moko stratégique azosenga na ye bato okabele bakomonana bimisa tika papa na gouvernement te papa na nga asalaka non il faut yebaka lupango oyo il faut te aza obligé te kosunga eza obligatoire te papa na biso aza caritas te Jérémy, ni il faut. Nous pas aussi à biso. Papa bino faut yeba. Il faut yeba. Yo za non poli. Papa. Yo za éduqué. Ngana mukolo no. Oko ya pena ninga respect. Te la lobi na ninga respect. Ngana mono na mbinga mobali. Jérémy ko mbinga na kati. Ndetsa déborder maloba. Ngana sala kati. Papa ngana c'est une discrétion hein. Pas déborder maloba pas. Pas na bangwa sala. Mbinga ngo faut bima libanda pona banga. Siko mbinga ngo ya za na kati. Mais faut bima libanda po bangisa ngai. Oh Jérémy, te papa na yiloba hein. Na te naza pasteur te. Tutikala ngana yawa. Naza pasteur te. Eza lupangu na bino te. Solola malebe bazo boko lukela papa bino bo lukela wa usala bosunga papa na bino bazo mayele boye boko lukela papa bino place wa vanda te aze pas papa bino aze pas papa bino ya famille azo tomboka be kwembo yo nazali papa yo omiyo mkongono beta yo mkongono eko mkongono beta yo mkongono eko kamkoni tika mwitala mutata kutsa mutuma kasi mkongono eko zali papa na yo mkongono eko kamkoni kusimba boye tenga na bengi yo po te ya papa na yo ayeba ne ça peut répondre on a ça pasteur séminaire ne répète ça maïli et au séminaire yo séminaire attention séminaire yo séminaire papa na beti ne au séminaire papa na beti boy avo beta on faut senga permission papa yo séminaire tika Jérémy à part que ça on dirait ça peut la ka place kusimba yo séminaire lombela nga kuna bulimbi susimba sama be lombela nga ikuna yo na nzoto ngano za place sama be nem te laksa ke weza kansi nem te laksa weza karaf nem te laksa weza popo nem te la goita basé ça moi Jérémy yo séminaire yo ko manquer papa na moi ali bon mayo yo ko manquer papa na moi tani na za les yo na papa uza famille le bango to koteka ngo ko bimawa bino papa séminaire ko bimawa yo séminaire tala coupi Jérémy tala coupi Jérémy nero séminaire est mon séminaire à mukie so séminaire na bunele Jérémy uvana wana te nera munene za wa bien nera munene za wa yaza na eloko munene na nzoto nene nga zawana yo za na eloko munene yo za munene tesela yo botaka eloko munene yaza na lekingala mwana azuja we vivi onganye mama kofi be mo mama zana mama ne zane alingara bebe mama mo pa Kada man. Lonza makote ni mobali na ngai. Osali te ka. Wa. Te parti là. Ah, longa na olamba te yo moko kipenga. Ah. C'est ça mon mari. Ah bien. Je la tendance pour dans salon. Ça c'est salon plus bon à attendre. Non, c'est quand même la blague pas. Ngombe wa tanga ngai. Tu le ngombe na ngai.
tolemba exécuteur bon siko omoni otuna question mon pourquoi ndozala so olami omoni mwa mosuni omakelele lokola bana atongaka bien erango yo ntango nga na ocréé yanga yo mpe créé ya yo po eza te ozotala moninga pierre bageni wana bage obana bage bageni wana ngala ocréé nini ngala te ngala na mbongo te na ocréé nini namoni kutu lolo olobi te mosi nanga olamba te napemisa maboko ne nalambele tika basani kona wana otika ko zwa bacrayon wana otiaki na milongi obaki ke ozala nanu belle tu dois être très jolie devant les gens parce que oza mwasa Pierrot libumu na yo oboma yango 10 $ aussi songo na mokolo moko kinde zwa maquillage bimisa bien donc jusqu'à nos jours on en a encore là pour les 10 $ nde tozana tu muto bouger tenga zabika mami no yebisa ngana aussi ça bloque nasomi konga moko etc moko konga tika mon negocie mais aussi matin avec ça autre tu sais déjà l'économie là tika laisse tika on va dire pour na yomo ko kende osomba osombi exactement à combien osombi on combien pour na yomo ko bimisi 7000 francs ko osombi loko pour na yomo ko osombi c'est qui ngande non na bimi je vis mon ami totanga na ye na kute na ye asa mo boutique na ye na CP na bi oh quelle idéologie ngana bisi c'est bon abina nga ye pot de mona kala zwa nini moko exactement nasubika konga moko pona be na olia pe ngamoko lia yomo kasi kwa ngesati non moi si kitoko boala ti kitoko bena maquillage mambo ya olela ganzala comme ça mon tavanda alia bilona ndenge na kasi ngapi na olia konga yanga na lukela mo eloko totala lokwa yo lingi olia bloko ya exactement na yo ngapi na kendo mi lokia bilia na ngapi na biati to bando senga so batuninga na bite na bala na ngame mobile na ngazane ko chantier ça la économique ya ko non bitu makasi non bitu makasi mo famille no boya awo dikula kwa ngona utala information na molia pa beta mwana dikula kwa alia fdone yanga siku ya mwasi zoza koma non tout ça te non tout ça te pinza non tout ça pero pardon toto tika non c'est même mun ba ko taka boy parce mun ba ko tani mun ba ko tabo intana ba bo tona ça ba tu la tubio pesa mo $10 ko gérant moti $10 ndo c'est le makelele papa naza mwasi ata yomoko naza pe jeune fille besoni na lomba sola mpoka tu vas son autour là kasiliat bolia kate Pierrot wonde naza ta yango yo mwasi babatela kaye mwasi balengela kaye na bible ngo moko tozolo ba désir ya mwasi kenda pa mobali nda répondre na ba besoin mwasi tango sate no ba na kimia no bosala mondi mbasi bosala mondi olia kate okenda ko pas desina muto mbali tena mwasi te mona ka ndiende zala ko bwana mnosko leaks mais tango lia to ba moni mwasi na zolia on imate mte sala ba fier on nzela tia maquillage tika na panda on a loba ki tu dois te faire belle ngando bana ngabo OK ça va ton dimi kasna liat nzela na okenda pe olanda nga tete ko tuna nga pe tete no zonga ko yeba tete de tous en bongo ma vana bi OK OK non ngai si vina zaka 20h non, on dirait pas 23h. On dirait pas bon balamba après 20h. Comme ça 0 après 2 0 comme ça on 3. Donc on comprend les choses ça non bête sombre non bête biso. Autant bête non. Attention j'aime pas ça. Mais bête non. You can see bino bête non kima. So bête non tout ça. Ça petit na. Ko zo ba na bête ça bien bête non. Petit na makasi. Ah chabo ba bomela. Bomela moto. Pierrot to la no billet solo. To wele lote. Yeli mtu ngwe. Eh biso ba jeune couple bon dirait ba vieux couple. Comment on y ngo? Non jeune tu n'as pas. To périmé déjà. Tu es tous ans. Nyanga meme jonge na zogia mai. Ya mama ye bibi. Okindo ki Pierrot ça sérieux te nzambe na ngapena mbali na nga na yeba ko boyete. To na yeba ko sikizaka ya ba cadeau nini boye. Nini? L'économie on peut le kosala nango zate. Ko le comprendre na protéger yo. Na mona ke loko malongo sana ngo teni lamba malonga nini? O nyoso sana ngo boza cadeau. Siko économie ngo sala na mbongo ni. Sona siki. No mindo bilbol sona siki. Tena yeba te osana noni osana projet. Osa mokongo. Siki. Ando mbaso zala boete. Nini ngo côté là il y a des hauts comprendre ngolonga na memo na dimension mo comprendre que la vie il faut tout gérer nini o gérer mbongo basala na ngote o gérer et l'autre côté banda likoti na ko vando la muka o comprendre que to na chantier mo na otonga pona biso ndo baboto bambala on penga biso tika no skolo mito na chantier yo chantier yo Pierrot chantier bozo fa za réunion le kuna na sena bwenene c'est papa photo solo là photo
photo sur nga za kwa kisinga buibui te photo Ana sur mo la kite yo be mo kite nga be za pop mongolo kwa yote. Photo sur la papa nga za mongolo kwa Jérémie. Photo sur la. yo lo baka selo to kanseli a lo ba. Photo sur la papa. Nga za mongolo kwa Jérémie. Photo sur la papa. Elo 25 yona yangwana. Oyo bitu sur la prix. Photo sur la papa. Nga za mongolo kwa Jérémie. Photo sur la papa. La loto ko tsana distraction. Kisinga. Faut na ye mutazo kitana yeso butu na yeso mona po bimisi ko ko fata ya Marizane na utina ba kweti na ngaka oh bébé na Marizane 5h bébé esa na ngelo ko titali loko bima même si c'est là 8h wano zeno na ajni abi tango bimisi loko mdelo zaki na ajni promise yo abi aj na mo classe ti papa yango ko te c'est pour occasion bien pour la comprendre déjà. Papa ngane na zaboy ngana adi amukolo ngana mwa mukete ndozo simba simana mbongo bwenzamba opambola zo simba mbongo ngefuna zonga class buibui loko azane kizengi na fe kitanga ya jamaa fe tanga bala mtamu kutoko ndo ko teka kama na yo banana mtamu ka mwa budaji ya bafua ye mo kimine lo ongana lo bali lo ni ponga teka na zo me bwana ngaya zo tumanga na afo bele o mo we mwa bude eloko nini loba eloko ni bana bude eloko nini oya ufinga ile mama lebuye bo aka mwa bude jeje mo ngoyo kate pa o bandi loba eloko ngo loba ata lobite yemo comprendre ko bota mabongo Suku yo sol bako zonga classe. Congo bato bele bazoli la Congo Afrique dozo souffrir. Et bele madame yo zonga classe. Mon exota ngomona classe madame ndene boyeba ke Congo tozo souffrir. Est-ce que ngana gotanga pona ngambo ngeza pona bino te. Mbongo ngeza pona ngamoko. Oyi ngataka lukambo se retrouver wa bana leki na so ibana ndeko no oyo. Biso beto za bongo. Ngana otanga. Otanga. Ya yo. Responsable. Yano Marisa na kufra mabele lisi. Comment souffrir? Maman fait souffrir ça pour yo. Ton grand frère ne mabele lisi azaki ando souffrir bon. Line kumbe bo mamote. Tena line kumbe. Amani, yino ndongo na mabele lisi akufa. Ngande ko nga dudu kibinda ko yazali. Ba bijou ndonga la Richard moto moko bien bazali. Ba bijou ndonga la aye ba pe makambo yo sala ka so o sepela na. Papa vous êtes irresponsable boy point. Baluka nga le 8e. Line kumbe tena. Mokiri tu atu. Mwana, yo za zeli nga na koli. Esala obalo nga boy. Tata baluka tu. Mon papa nzambe leki. Asali nini yo pe na tu kisengo na tu na saini. Na esa kana kia sema mécanicien. Vous savez mon ami. Eux sont ma suite. C'est ça qu'on appelle en français péage. Et ça va ta sonité. So la ni bien papa ibutuko, so azaki na position oyoza na onde pa ne baza bien ko le kabiso. Ya tu moi mobile da kazeto boka moi dine pe kazeto boka basema. So la ka kazeto boka za na respect. Na mwana ngoje je bitika betanda ngo. Tu dis fille tama dudu mazu. Au municipal. Ça que ça climatisé. Est-ce que yo ko sala penda lo kwa mwasi ya mayele te mwasi ko ya yebi ko gérer oko sakana ngate Serge oyebi ndengo kutanga na mbongo yo ko na okanga ta maki là ça le calcul on sait la calcul peso zo calcul on bana Pondo à 500 Pondo à 500 Limbondo il y a 200 ça va mafuta 300 ça va awa Thompson à Mobimba il y a munene na Selemba 1000 francs et Sili 1000 francs oh Kopwa fufu mafuta où il y a 300 kalinga Thompson où est le mal na salima be on a le bandenge ni comment ça continue nga boy Serge ngano to kabwana parce que j'en ai marre. Mais parce que y a différence. Yo nengo zana so ina baike o voilà pour maltraiter nga boy. Na ka on dit mo va. Yo zo produire ni. Oyoki. Na produire. Parce que yo yebi ne ba pesa moi si mbongo te ka se débrouiller. Na za moi so na fanda ko ete. Exaucer. Maman. Boni buzoba ko o lekisi. Na moni so ngana yo to ko memela na ndenge yo lingeli. Exaucer. O mo mbongo. Oh 1000 francs au bomba au lien na pokwa oyo banda na ngosiko ti pokwa so ye a olukelo ko liaki
na ndako lelo makambo kolia eza te bawenzi ana papamba ya ba 500 ya ba 3000 mwasone ya sunga te nokenda jamais Maman, nokenda jamais ba 3000 francs salaka wenzi na yo oye nango olambi na bino te tema dama bima telema bima na yo mbongo wana yango yo olia lelo pesa mbongo so meko pesa mbongo wana je sais pesa mbongo kufanza lelo je sais pesa mbongo oyebi soki omeki na mbongo wana je sais pesa mbongo naoloba na oti zoa pesa mbongo kende tema kende Ange na ndako loko lieza te mpona otala yo soki omoni na bino mpe nako bandana na 1000 francs titoko mapoko yo moko gere yango Ange mpona otala yo Ange mpona otala exauceur le mbongo wana nyonso tokokutana akoliango ngande na bona osokola noke pa biso nakelia kuna Ange mpona otala na ndako le mto lia za te osangela hotel 16 ok ça va osangela hotel nakute loko awa te osangela hotel nakute loko awa te responsable na libanda baomona mobali moko boye ya bamope ya libumu etonda baomona mwasi azobunda na ngai nayeke pani na zaka boye yo vi na yo mobembezaka okutana na basi odétruit vi na bango basi bakimaka ngai nakanti mwasi epa na yo oyoka soni te oyebi nde basomela mwasi lipapa te nde basomela mwasi suki te ndenge basomela mwasi ate elamba olata te yo moko nanu yoka solo ya bilamba olati na nzoto atikanga yo tosombaki yango yo sombela yange eloko ta bilobaloba Ange yo foyela yange eloko aboye motu lokwa yo nde foyaka na eloko aboye proprement nasalaki erreur napesa bango 7000 ndoki ya mobali ayebi ata ndenge bayelaka mwasi piese asipere teke mama ya mobimba yango yo mokata bilamba bato bakufa kuna na bwaka nzoto yango akendaka kosombelaka mutu ayena kolokota ye ya nango lamba eloko te lelo nakolamba te beta bobima na ndako beta oteka biloko nyonso ya ndako mobali biloko nyonso eza na kati ya ndako babeta histoire nango bilokosi ya bato batindaka yo teka ozwaka yo moko ozokosa biloko bato ebunga nabimisa nyonso yoza na eloko soma na ndako yosala gérance iti ya cercueil nde bakunda yo yosala gérance ya cercueil nalobi ozongela koteka na préféré nazongela koteka maki ozaka client maki te moyibi so amoka mwasi ateka mo eloko akolia komika akovandela ye po alela yango asilisa yango nsima na ngai atyela yango monoko na ndako libumu wana esopani yo na maki na ngai iti okutanga mpe alelo tuza famille ntango papa akufi avant papa akufa alobaka nini alobi butu yo oza mokolo vi de loin boza wana boza famille moko lelo ata ngai nakufi bana na bino bokobota comme bakoko na ngai bango nde bakosurveille lopango oyo elo ngai na ye tokozala te me bana oyo ngai na bote na bana oyo bote bango wana nde bakotikala baresponsable illégal na lopango oyo me yo okendaka mosala ya leta ntango etani oke na mosala ya leta oke na commune bapesi yo mbongo oke na hotel de ville bapesi yo mbongo mpo oyebani na leta oyo eza mosala oyo osalaka me tala ngai naza na faiblesité salaire ya molunga eza te mpo nakamataka na ngai mbongo te ngai nazwaka mbongo te kulia na ngai na lopango oyo soki mama elino umenga atindeli ngai nalie soki interstate de jibalman atindeli ngai nalie soki mishu kenzo atindeli ngai nalie nde famille na ngai bango wana me yo okendaka mosala leta ayebi oza na matricule olingi kokoinse ngai kotenga malaise na bana na ngai filelo oza motema mabe tikila ngai naza na kimia meme locataire ya nsima oyo soki apesi mbongo ngai nakamati parti na ngai yo mpe locataire wana soki apesi okamati parti na yo esili pourkui ozotia desordre na lupango oyo tata atika eza lupango na yo te bible elobi fouiller béché ne laissez ni place où la main ne passe et repasse le père mort le fils vous retourner le champ bon champ oyo biso toretourna ne ekomi ya yo moko eza lupango ya yo moko te nani ibutu omoni ke bando soki parole ngai miso nango ezaka likolo tozangi nini Nelson Mandela yo ibutu nga Kabila le père na utenika otangi bato poto awo papa va kufa apesi nga pouvoir lopango oyo ezomona mayele vie de loin etikala motu na yo nani azalaki wana président zel Zidane ya mama Olive Tela na Brazzaville na sundi na Brazzaville na wana famille na biso nyonso Ted oyo zomona azotonga bandako ba 8 niveau ba 14 niveau Ted tendai maboko banki ya Rachel Futa
tofanda famille na liwa papa ozwi mutu lokola PDG Cédric Lungu Kibale baben Olondo ba Serge Keta ngana tanglo ba relation na sanango président Sassou Nguesso bon na Brazzaville nani akoma coiffeur nini à l'époque azo coiffer président Sassou Nguesso awa tse ba point boy nga na bango ngana to ko bongisa te to ko tikala ba rankine ngana lo bakango ba bijou nongala Richard moto moko bien na lo bakango ba Mukinzi Bernard basana Brazzaville ba masoko yoka Brazzaville ça va comment mibale ngana yibi bato yo moni ke ese poli Mukinzi Bernard potanga como muto pesa valeur yel kwa carte électorale faut tenga Mukinzi Bernard yo tenga muto fani o manqué bango déjà o manqué il y a relation yo ngana sana représente papa zona ndako na yo va chez toi. C'est la vie na yo. Ah toi na bonne vie to liaka to melaka. Ozotanga na Mukinzi yo comme Mukinzi yo. Ozotanga ba passer ki ngala na mèche blanche. Ici na vo ici. Yemi c'est Patrick ngala na mèche blanche. Papa la fille. Patrick ngala sani. Uzo kata usula meso na mbana yo. Tali mwasi awa tubala yo kubala. Tu ya awa utaka pandaka tubala yo. Pesa ka ye conseil. Mutamona na pouvoir. Vaut rien. Le pango yo ne faut rien. Vaut rien. Le pango ça yo. Pour le monde dans l'ango. Nous avons un niveau sur le pango yo. Soba. Nous avons un niveau sur. Kambonini ba kusuka wambaka biso mongo alobi ba kusuka wambaka. Tata bana na ngai de pona nini yo kakata yo zande mokola zate soka balobi na yo likambo tango doso na ndeko na yo za na kuchi. Tala ndenge bagazi ko munduti bavandaka na babenji ongeni mobali anaski oko baza ilongo tempo gazi ko za mokongo benji aza motetera kasi lokula bayokana bamesana bavandaka poasi moko na likambo komona te babengani na bapi bavandi basori mpona nini yona aleki na yote au alors tiens mon pote wa Congo azana 10 décembre na okoma nguluba bongo te ala na mbushimena ta kana no pasi na motema na yo mpona yebite tata wana zaka motema polele kasi yondo za moto akenze kokanga kama makambo na motema kujikita kama makambo lijita lukana ano bote akuti na liboto oyo kana na ndeko yo senga lipa desa frappe ko 500 wa retro à 300 non na bisa kinga ngam na fete retro à 300 ngai tongisa yo to asa na komba njambe ngai tongisa yo to asa yo bora na ntembete na joro bana yo makambo te yo kana na ndeko na yo ojo ngata ba ko ndaka to asa manager so si 300 nate na botu na pasi so si 300 nate na botu bana na pasi ngai mbulo ngana rankini ta mbulo yo bote boni ndeko na yo lingi ko yo kana na yete na ndako awo lingi ko kabela na bana te na ngai moko opisa mbongo akoyo be ko bimisaka na liposi ko joka mbongo ngai na yebite na yeb ba frère na mwana po ntambe yo tika na yana ko joate ezali yo tika ngai na ko lamba pete soke zaki mpona bana na ngai te na jota ntambe julia buibui ntambe zemi na ngai nkolo na sa nini kambe yo na boya yo kara tena ko na bana misato wana zande ko na yo makira moko tata moko mama moko bato mususu yo zo sola kana bango bien ojo tanga ka ba beno rondo ojo sola kana bango bien bongo pona nini tato yo te ya zana mabena yo te tata na ngai mobile na ngai tata bana siko zo kengela nini po ba kontro kengela nini ennemi solo e poa e pasuka wana makambo na yo na mbula zo kengela nini mbula na yo makambo jo sa yango yo soni azotale soni be bakosombani nabandela likambo ile fois te na lobide aloba bakosombani normalement des abongo ko absorber là abela ba goutte malade mo sala na makolo ouais na bien abisco bison son na famille toute cotisation 2020 parce que toute cotisation 2020 mikolo yo ngam na bandozane na hôpital kolia na hôpital ba dépassement na na pona ngati ngana minto na sengi na ngati juste pona koko kaka kolia na hôpital mikonyo sa mais ko sekana lito makasi bo faut serre pour être sûr na linga webele ça je m'appelle kitoko moi mande funo kande za pembe bo yango ebomanga ça je m'appelle ndo content moko so ndimi pete to bengi muko to content na biso pe nga tangu na ke pa nono mombanza
na agence na transfert d'argent. Na matonge wana. Agence Massa et Meriba. Azape na flat hotel. Oh, Massa et Meriba on est zandi à nono. Oh, Massa et Meriba on est zandi à nono Mombanza. Tous les jours. Nono Mombanza tous les jours. Parce que tant à libérer la situation là, non. On a bien mon centre urgent. Au Simba. Pour 100 caca. Faut combien? C'est à sa veille. Après si on en 100 comme ça. Lobby, non, marché mon sous lobby. Ça va prendre mon bateau, quoi. Oui, pour mon bateau. Non, pas besoin, non. C'est 120, tu vas la casser. Non, non, lobby, quand on a tongo, c'est tant au Koutama. Allez, ça va. Allez, au revoir, je t'aime. D'accord, bisous. Bisous. Hôtel Melni. Hôtel Melni. Oui, mais ça m'a bien vraiment. Oui, mais ça m'a bien vraiment. Biso 2 jours en auto liaté. 2 jours en auto liaté, on est aux agents de prière. Et ça, Lini. Mais ah non, mon plus attentif, $100 papa. Biso à 500 francs à Pamba. Impoli. Osa très impoli. Lungwa, imde mbongo ane uteli. Mbongo na yemoko asimbi singa. Na moi na kena ngoma be na zong seli. Papa, est-ce que vous changez un bon? Vous avez ça $100, vous changez un cambiste d'été, papa, vraiment. Question tout dans la main, Zoba. De père et de mère. Tandis que maman, quand elle me couche, elle a papa, elle a un Lungwa. Ndoki. Motema ya moto sinde sika nkolo afandaka. Kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye. Ikisana numitema. Ikisana numitema. Ikisana numitema. Oh. Pambate. Alléluia. Ikisana numitema. Ikisana numitema. Mitema ya bato. Ikisana numitema. Mitema ebikite. Alléluia. Ikisana numitema. Ikisana numitema ya bato. Ikisha mitema ya bato. Pambate miteme bikite. Ikisana numitema ya ba Kristo. Ikisha mitema ba yenge bene. Ikisana numitema ya ba bato na yo. Pambate miteme bikite. Allo Ikisana numitema. Ikisana numitema. batela motema na yo esale makambo ya Yesu. Ikisana numitema. Esalela bato mabe te. Pambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango bateyi. Aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati. Lolenge na bango akosalela ekomi mabe makasi. Ambate miteme bikite. Basusu tozobenga bango ba profete. Aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko. Nini kaka bato bapesa bango mbongo. Pambate miteme bikite. Bikisana numitema ya bato. Bikisha mitema ya ba Kristo. Bikisana numitema ya bato. Naleli motema bikite.
mosusu akomisi nkolo lokola motuka na ye oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntongo na poko ememela ye mbongo pambati mitema ebiki te basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati kindumba lolendo lokuta makambo bamba awo pamba te mitema ebiki te ozawa mitema ya bato na mabaku mingi Yesu pambati mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kuzongisa bamen kasi na kati ya motema motei azati pambate motema ebiki te motuna nanga na nyamemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo